Banza London TV. Kota la nombre wana. Liste à repêchage. D'abord, Bazui 18 visas. Ah! 18 visas. On a sorti Bisayo. Atama Kaouzu place à Vandia et dit que Joe a le bima en solo. Banza London TV. 5 visas et demi. Libanda hors orchestre. Rouge. Ah! N'am na sorti Bisayo. Donc, Babimi a 18 visas plus 5 et ça dit combien? Et ça les 23. Si on commence chef d'orchestre, en tout cas, quand on a chef d'orchestre, j'ai cette fois dans l'eau. Il ne faut pas que tu la pembe numéro boye. Et ça passe. Et là, on a un animateur titulaire. Comment on est là? Garçon, il passe ça. Garçon, il passe ça. Il passe ça. Azawa kwetua. Nani? Nani mwana Congo? Il passe ça moi. Toubidi? Blaise Créateur? Voilà. Blaise Créateur. Jamais musicien Fally a rendu comme ça la vidéo à la saque. Oh, Air France, moi, il y a un qui t'aime. Tu es disqualifié. Banza London TV. Ça est belé. Mais noir, tu continues. Donc, cela veut dire. C'est la photo, il y a un communicateur, il y a YouTube. Oh, bah, mon pas si pour nous c'est la petite Fally de Bova Makambu, qui est un grand musicien. C'est là-bas, Mumbaya, Alexis, et puis deuxième délégation, on va drapeau à Congo, Kendaka, Yasuka, 5 entre 6. Parce que c'est la liste d'ailleurs. Banan Bakei. G7 a voyagé dans 23 personnes. Maison Schengen, ils ont la confiance dans l'été. Pour avoir voyagé depuis 2010, moi, je vais passer ma visée belé et zaté. Et puis, nous connaissons, et là, c'est grave. Petit Fally de Bova à Simbisi. Mukana na ya nzoto. Banza London TV. Voilà, bienvenue dans Katia Plateau de Warrior. Et ça, plateau où il bongi sami pour na couper ça. Ba information ya ba warrior on surtout ya monde entier tout ça a na katia des bandes à London télévision et pas yoa pilelo. Tu as la information où il a côté il y a ba warrior notamment tu as la Fally pour bazo continuer na ba répétition tu as la paix système aux déjà blocage Fally pour pas bloquer ba visa. Il y a des artistes congolais et belé en tout cas. Lelo, nous avons plaisir na kati ya des bandes à London télévision. Koyembela bino Koka ba warrior. On a vraiment visage où il s'appelle Ranae. On a des bandes à London télévision. Moïse, c'est même langage nanga. Je suis déjà avec Koka ba warrior na plateau nangai. Koka ba warrior. Boni. Kimia. Vous allez essayer moi? Non, c'est mon bon petit gars. Parce que Fally faut pas. Ils ont toujours essayé mon Ils ont toujours essayé mon Voilà. Tout se pèlera toujours. Comme warrior, bah information quand même sur tout le monde. Si Brazza, l'eau est raté dans Brazza. On m'a killé l'eau. Raté. Ah mais quoi, Mboga lengi. Toi nous sommes en casse dans Mboga la biso. Mboga lengi pays de soins. Non, Brazza li pété comme un prince T. T'as le niveau. Donc on m'a killé là-bas dans vernis. C'est bangabi, bangabi a foutu droit ni pour être là là. Voilà, on est allé bailler politique, ne pas le bélango. Quoi va warrior. Enfin, certifié, validé, tout le monde va photo au tambola, mokil mobimba partout au Kanye. Photo à flou. Photo à flou. Il y a flou ndeni. Kasi ba tu vas bien au monde osaki pressé, on a sa photo pour une photo bimi flou. Mais photo est tamboli mokil mobimba certification, ba mona bina mukande signamé balobi yemoko aigle suprême a validé certifié lobi voilà aux là. Non, moi je mérite ça. OK. Ça fait au moins 2 ans na c'est décidé qui malgré la zaki déjà le rôle à héros dans l'ombre parce que sur le tali na internet au monde la publicité il y a stade de martyr. OK.
il y a le 29 octobre na salon. Voilà. Na ndeko na biso ya nga fier, OK. na chief nanga Susakani, na ba ndeko mususu ya ba théâtre to sara publicité voilà. Publicité wana etalama makasi lelo eza le vidéo le plus regardé na page na ngai. OK. Donc à part wana na sa yango lokola mutu azo soutenir pe artiste. Voilà. Mais na yaki ko confirmer le 29 octobre na stade de Martyr. Voilà. Na baki désormais na sous journaliste était. OK. Na komi jalelo mukala malanda ngombe ya falipo. Donc confirmer mukala jalelo ya fali popa. Mukala adobe ngata kizengi ya fali, kizengi ya ba warrior. Voilà. Donc cela veut dire je mérite ça 2 ans 2022 à 2024. Et puis chaque fois il fallait ça sitoshte. Fallait ça te botindi mutu moka finga asali ko kitsa fali. Bo wangani botindi na ba avocat lobi nango botiki bato babanda combat ya makasi. Botiki bango mimi monsieur wana wazelongi akonda wana gotese. Gotese. Voilà. Toroya na pourquoi le voyage. De Fabogar de la presse à Bouneli, petit Fali de Bova. Toroya. Et combien de fois il y a pas qu'à Bouneli, petit Fali de Bova. Comment on va Toroya la dossier. C'est un ingrat. Toroya la dossier voilà. Toroya la dossier voilà. Cela veut dire je mérite ça. OK. Répétition a fallu. On dit nous pas me falloir répéter. Et ça le la lola. OK. Pourquoi tango? Somme de biso que na répétition fa na kota papa bakosi. Dans la photo na aigle na ba communicateur na biso. Et ça n'a pas si ndeko mo ya ngam na biso bio na montage. Abi montage. Donc on a mérité te na kanga photo na fali pour pas aigle atala nga palo ba que voilà soldat mo pe akota na zamba bundela kanga. Mais le bon m'a dit trop que fallait bioter le bagarre na scène ndenge ya ombre mais le loko la photo wana pona yo le lotango ba critique ya raibele fallait bioter tant comme on a le lo aigle na siponta on moni ba tino so samba na église ba so wana pasteur te lem suku ba tellement pe na pasteur ba simila na boko moïse mais ba ndimela ka pasteur wana ba sambela ka l'église wa. OK. Moi je suis warrior. Moi, je ne suis pas journaliste. Oh, aïe, qu'on a visibilité, il fallait passer visa. Moi, je suis warrior. Donc, il fallait ouvrir. Voilà, Koka Warrior. Tu es solo ya Mbassi. Lelo, soki ya Mbassi, a balukeli ba warrior a pesi mu Congo. Orolobani. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Permettez-nous de un plateau, c'est normal. Garçon. Et puis, il y a mon ministère ne va pas fallu pour pas. Peut-être que tu vas juger avant ma belle. OK. Ça n'a pas permis de moment que tu vas pena. Na oba uta na bango ba chez bango na ba orchestre na oba zo pas fallu au moment que maturité comment. OK. Obi ba ministère fallu na makambo ba sala. So ba ba musicien ba J7. Ba musicien ba latine. Mais obi combien de fois ba finga ba ninga na bango na ba TV. Pour ba un niveau ambazi abeta Paris la Défense, IG Arena Ovo Wembley, abeta Apollo, abeta Stade de Martyr, on va leader rebelle na babeta moté. So on baza bi bo safa to laté ba pété, to laté na couronne ya aigle. Tirer bango. Mais ba mort e kozala. Mais ba mise fali ba lo baraté. Mais ba to kata bango ba yuma. Mais ba na CV so ba tchepe na ke ngana tele matoka ta CV, ya ba musicien o ba sali ba exploit na Congo. Petit Fali de bon, petit Fali. N'a pas petit Fali de bon, petit Fali Amata Paris la Défense. Mignon Abraham a outil BCDG. Atika Amata podium le roi Paris la Défense. Mbongo l'État va foutre à côté. De qu'on a biso en petit Paris la Défense. Fali mouté ma belle. Asiraka relève té. Le qui n'a eu on a maté Paris la Défense. Bagues Mawete. Bagues Mawete. Barobi no mundibu. Vous comprenez? Donc, les loyaux, Ambazi bourgeois, bon, Moutouane ka Moutounzo to Yabota. Mais je ne pense pas. C'est un garçon bien éduqué, c'est un garçon très poli. Mais si tu as une information, mon côté, je suis comme Binalante, ils ont deux grands artistes derrière Ambassi, Moni, à Tigalagi conformé leader T. Y compris Naba chroniqueur ou proche à Fali, Batoubatindi Ambassi à Longwa. Te koloba kotinda mbaza longwa eza langage de la rue. Ah Congo. C'est continue la mission, comprenez que tu vas Libanda.
théâtre bazami ata osala libanda biloko ezalaka te. Voilà. Donc Ambazi soka longwe Moïse des grands batindi à longwa eza lukuta. Vous comprenez? Et d'ailleurs nous biloko toni kolobela ngote to pesi déjà Ambazi nous les warriors to pesi déjà Ambazi mokakoswa Okay. Ambazi ça la carrière na yo on sali 14 ans. Okay. Fallait pour pas y moko dans le quartier la terre à ça 14 ans. Ok. Donc cela veut dire Ambazi ba lami et pena nzuma musique à Beli. Donc ceux qui ont baké batu mususu mutu baza derrière on est combien de batu bazala na sima les marqués suka ande. Ok. On est combien de batu o bazaka sima ya nouvelle génération. Bano balongwa papa wemba nouvelle génération toye basuka wa. Obi bato bazaka na sima ya academia. Ok. Basuka wa. Donc ce qui pena eza ya solo ke Ambazi bato mo babi balongola ye peut-être na koloba ye moko ne asalirer faut alongo na volonté na ye amona ke musique ezo mataye nde alongo ce que ça de bato atindi alongwa eza faut calculer mais je ne pense pas ça que Ambazi ko sayo ko bongo c'est ça. Voilà, pour nos clore na dossier Ambassi na Papi Kalombo na Ambassi na nabimi na porte. Bango nyonso babimi na porte. Non. Ambassade bimi na porte parce que balobi ambassade skali ko yebisa aigle te yemo pas lobi on ani mais tandis que Papi Kalombo a solo la na aigle boy. Kasi yango omoni na Congo to nga ondima ba opinion ba ninga te. Omoni niyone mo saka na manière ya gérer makambo. To suzakani énergie dans la manière de gérer makambo to tonton na biso gérer biso. Zaneng a filmer biso les zaneng mo tenanga. Papi Kalombo azali na facilité ya koyebisa aigle. Mais Ambazi mo na conférence de presse à lobby na kokite. Na tellement liboso na lobani. Et puis ça hypocrite ta lobby yango. OK. Avec internet, de retour dans ma question, na lobby na kokite. Ngamo na kokite po yé pe okokate. Vous remarquez que trop est aux la carte est victime. Oui, Azan de quoi Serva qui est victime, mais même équipe de football, tout le monde a 9 à 4 5. OK. La victime peut, je crois bien, ils ont orchestre, c'était un groupe d'accompagnement. Donc cela veut dire tout est aux alatés. Trop aux alatés. Voilà, passons aux choses sérieuses, Kokaba Warrior. Lelo, pourquoi tout le monde a lingi kaka pour s'acharner contre Fally Ipupa? Fally a accusé que a participé à la destruction bien au Kangabaninga et notamment Jet Set Fally a plus de 80 visas selon l'information, selon par exemple nous salué Jérémy l'ambassadeur de mission Maraboé a annoncé que que Fally Ipupa m'a compliqué ba visa pour le Jet Set de moins de 30 personnes. D'abord, Jérémy Luemba, c'est un garçon très intelligent, mais sauf que dans le chaque fois, si tu parles à petit Fally de Bonfa, tu es intelligent, tu vas devenir bourrique. Petit Fally de Bonfa nan. Mon compte pas gaulois. Mon compte pas gaulois. Donc faire rigola. Il y a un émission. Jérémy Kotala Eboé, apostille qui se coûte ceux qui sont municipal. Nous devons servir Mboka Roloba Makambo. Ça montre que même dans Mboka Roloba Makambo, Boba Nenga Lobi wana. Nathalie vidéo na batine lingango. Pourquoi chaque fois que vous avez Fally, on dirait bon, c'est normal, on continue à aller là, maman de l'Israël, sur l'Ikamboyo, on t'a dit tango la boso moneka raboye biti, oh là katina yete, c'est normal na ba communicateur na ba jale lo balé la bongo. Fally a commis nani, Fally a commis madame Catherine, Fally a commis maison Schengen, akanga batu bazo ba visa te. A coopérer avec Macron. Mais à coopérer avec Macron. Donc cela veut dire qu'il faut que Macron dise que les copains ne vont pas visiter. Au moins, est-ce que va faire un point? Est-ce que vous Fally pardon? Ah! Mais oui, parce que besoin de communicateur, de communicatrice, de il fallait bloquer ma visa. Donc Fally Penako, aigle. Tala, Yebisa Nzambaka de la biso Lola, la biso, na yo na biso toke Lola, partir Lola ndam. Pour poursuivre, Fally a commis, binomo menti, Fally menti, c'est un niveau donc à l'équipe de l'autorité Mboka, de l'autorité monde, c'est pas normal. Un type le roi Jérémy Luemba, oh on a yebi. Soit disant la caranga soit bandi ko la petit Fally de Bova abandonno ba bien moi yango wana.
Il y a un morning à chaque fois, Petit Fally de Bova, il est entouré par des zombies et des cannibales. Comme qui? De Jérémy Louemba, de Hera, de Marlène Kassanga, de Toto Promo. On m'a dit que Toto Promo, ça a une vidéo live avant-hier à Boya qui m'a dit que la vidéo que Oyo, Jérémy Azolo. Vous parlez de l'information que vous avez le Kouta. Mais comment vous avez trouvé la fausse communication. Vous avez étouffé l'événement et concert. Mais quand vous avez tout le monde qui fallait pour pas aigle à bête qui concerne naé ba arena naé misatu bazaki na problème ba visa te ba visa eda ko mazala tout le monde ba 5 ans et bimi à désordre. Mais pourquoi seulement peut faire ça concert à Munena Adidas Arena lelo ego na problème ba visa malamu question ya malamu bozo vidéo bokata mo konti sango na ndaku ya J7 ko bana na Petit Fally de Bova tina ba musicien na ba biro ne batala tengana lingo benga na kombo Petit Fally de Bova na ngai ndem na benga so yo sala ozo ignorango etalio biso to yebi gaza Petit Fally na biso a lobby a maleme ba ko mo ko Fally pour pas aigle mais ce que le roi ya ya Bova vrai ou faux to continuer. C'est quoi question tous les questions bien Fally ba repesa ye 74 visa te nengeni Fala beta sali tourner Fala beta na Amérique Fala beta na plutôt États-Unis Canada Fala sala abeta Core Arena na 2020 le plus grand concert au Salama depuis Congo Zala Congo depuis monde Zala monde bazo tumba quelque part mais ba ok kota concert musicien monté ya monde à Salam ba botoli mutu veste a kotina na polo tona la mboza ki bosenga la tana ngota kotina ngo moi ti ba bendi perrique a koti 100 perrique na concert a Fally à Core Arena ya ngwana ndesa ya ba 5 ans mais ya ngwana de mundela a component aloba mais ce type il est monstre na 2020 boyeli boye Philippande Fally mutabomi batu na corona boye na boye nyoso tona pona ko Philippande bo sala outrage diffamation ce qu'on lelo so Fally ninga zana ngano ebiso moni tant Fally ba yeke yaka na passeport ba betelo visa 10 ans il est pas leki ça orgueil leki sikoyo Petit Fally de Bova ba ke komi Fally ya tela 10 passeport ba betela bango mais ça main noire ça sima wana main noire pona ni mino poni modela main noire to fait le midao de la main noire Petit Fally de Bova main noire poni Fally la main noire te concert amené le roi Adidas wana ba contrat Adidas signé mais artiste azanga rozwa ta 50 visa ye tout na siko azangi 50 visa poani pour nani muto kenda poto asuka beta concert mythique ya suka na 2010 oyo kene na 2024 ça fait combien des années 14 ans azaki na ba problème à foyer monisco foyer ça musala ngo otuni nga bi pourquoi su ba visa muke na lobi na asali 14 ans akenda su poto to comme so azaki na ba problème mais to yebi ngana to bi ke faire pour la na lobi ayi ba problème mo bino ngabo chawana ba problème mo bino ngabo chawana est-ce que hier so ba problème ko le ka keste to so na soit bobandi soit ba bandi ma musique sika keste azali artiste o sala 7 ans na exil ayaka Congo te mais album nyosa ko bete ba no bina ma awa yasa na poto papa Rochero akenda exil pourquoi mutu mo ba koti kasho mo ya lukuta otine loto tuna bala biso kasho akotaka et lobi boy mutu abeti 14 ans depuis 2020 akenda poto na ba musicien ba beta concert ba beta ti lelo akenda raté yo za cirque na maison Schengen ba yebi preuve année tala vidéo garçon ya zoteka ba billet na poto la ti polo ya Petit Fally de Bova tane ala ça mindele baloba c'est qui oh Petit Fally de Bova on ne connaît pas non te ba billet on tala vidéo on tena na te to za on te ba billet ça ba sale lié ba benga ni boutique ya faire rigola boutique te ba moninga ba makamu o na nango na vidéo garçon mo kazo tambola atamusa ba billet sila kala kasanga na zo rappelo kaka mamozo ba billet ya faire rigoler sila kala c'est que yo pe o tala internet te Quoi comme Warrior oza sir pena Adidas mi balena ba billet nango sila et il y a le 20 et s'il il y a le 21 et tu quelque place moi Mickey obi ke fallait to cha TVA na suki sa ba loba no na commenter era leki na TVA lobini olandi vidéo na te era lobi bo faut landaka era lobi ba biya le 21 zo tekama ba biya le 20 et sila mais ba tout le monde ba somba na cadre commerce bo benga na oteka mo cela veut dire ba biya ça to ça te
ezali babiye ezali te mutu moko asombaki alingi ateka mais wana eza reconnu te na sala Adidas ayebi ke le 20 babiye esila nalobi boye wana eza reconnu te na sala Adidas eza billet ya nani ya fait rigola mais ça montre que basombaki billet pa ya mutu moko aza gaulois aza gauloise akende kosala nango commerce billet tuli yango bakomobelela sikoyo era komona bozwa numéro na nga boya kosomba babillet sikoyo sold out bango babelelaka eza sold out ya sale ya ndoto to ya munoko ya sale parce que babillet da esila ki akaso babillet esila sikoyo nde nabeleli esombama tozala bato kokontinue kodiscute nazo discuter te mais nazolaka soki babillet esilaki ya le 20 esila ndenge nini nabeleli su basomba wana eza mutu azoteka ngo na ndenge na ye eza nini eza billet toilette to eza billet ya Adidas Arena koko bayo tobeta mambo bavisa oyo eza non important yango ezomona na clarté bazosala bino mabe bino mosala na bino boboyaka makambo fala osala mpo bino milieu du village mais oui lelo journaliste aposa au milieu du village boya makambo fala osala ndima lokuta petit fali de théâtre à la plateau de Warrior lokuta munene boye il faut me dénoncer yango voilà boya koyebisa biso ke tosali sold out mais beaucoup de la source babillet ezalaki quelque part donc salle provision salle à 8000 places et comme 13000 babillet mpe lisusu provision kotala nombre wana oyo tomoni na aéroport mpo na yo na orchestre monene lokola jet set kotala nombre wana liste à repêchage d'abord bazwi 18 visa 18 visa on nazoyebisa yo ata maka uzu place avandi ayebi ke jo alobi makambo solo 18 visa alobi na yo je mets quiconque à défi bazwi 18 visa ekomi 23 soki 29 wana ndenge nini babengi telefone bibenga na présidence tala niveau chef d'orchestre akei na visa ya orchestre te nani Markaus informe chef d'orchestre Markaus azaka soki deya chef d'orchestre nani oyebi ye oza mopanzi sango natanga komone mpona teke te mais yo tangela biso mutake na natanga komone te na yebi mamisa fali atele mais yebi soko akena opesa formation chef d'orchestre akena billet ya J7 te 5 visa ebimi libanda hors orchestre rouge ngam nazoyebisa yo donc babimi na 18 visa plus 5 esali combien esali 23 sikoyo comment chef d'orchestre en tout cas nga soka chef d'orchestre G7 fona longo fo bakende kolela pembeni moko boye eza passe eloko ekamwisi nga animateur titulaire comment nena garçon na lipasa wana garçon lipasa azaka lipasa na aza wakwetu nani nani mwana Kongo te lipasa azaka mwa Tubidi te Blaise Créateur voilà Blaise Créateur jamais musicien fali akoki kosala vidéo alakisaki oh Air France yango ya botiaki tembe tie disqualifié mais bolobaki bakokende te yango alinga prouve ke bakei nani alobaki bakokende te bolobaki bazwi bavisa te alobaki akokende te akosi moi je pèse bien mes mots bozonga na bavideo na ngai nyonso ya nsima nalobaki bakokende mais bakozwa nombre de visa ebele te mais noir to continue donc cela veut dire tozozela photo ya bacommunicateur ya YouTube oyo bamoni mpasi mpona kokosela petit fali de bova makambo ki aza grand musicien tozozela bakanga bango nde bakangaka bamombaya baalexi et puis deuxième délégation oyo balataka drapeau ya Congo bakendaka ya suka bazalaka soki 5 entre 6 parce que selon liste na yo banani bakei G7 a voyagé na 23 personnes maison Schengen eza na confiance na ye te mpo avoyagea depuis 2010 moye bapesa bavise ebele eza te et puis likolo eloko eza grave petit fali de bova asimbisi mokanda na ye ya nzoto feraka esimbisa mokanda mais oui feraka esimbisa mais mokanda oui et bon oyebi te ke premier poto fala amema bamusicien oyo bakenda basala 4 jours fala leka na te va alobani mais oui fo bakoma na confiance na yo alobani aloba nasimbisa mokanda na nga nzoto mpota liboso bamusicien fali bakenda pali te bamusicien mpo ye asimbisa mokanda mpona bamusicien na ye fali ariskaka ariskaki mpona bamusicien na ye
wana pota liboso bo jet set so pota liboso na lobi boye poto ya après 14 ans et comme poto liboso nous tout est compté ah de ba poto no sto ba concert no sto ba beta na poto na ba venir poto ah Tracy Eleza kende musique gospel comment attacher les presse à Moïse Mbie to ya Mike Kalambai ah kei oh jet set zo simbate très ça quête enquêté kuna za 12 ah ye pena muta simba ba page maramunyo surtout ya faire rigola akokende te enquêté Bogard de la presse choc ah ana choc nani Liverpool ozwi risque lelo comme ota mwana chapeau nayebisaka yo ofinga fali ofinga mwasa fali tolakela mabe bamemi yo na poto te ewo mutu na yo yapaka te yapaka aza mutu na nga yapaka na J7 balingaka ye te balingaka ete yapaka yazozwela cop okoma kolobela monstre d'amour azobeta Adidas omemi esu kuna wana diversel mais oui akuma diversel na bango mais oui ah to akende na desingwes ta niveau zotinda ye vraiment yapaka sage ya mboka ye moko petit fali de bova bwaka ye sage ya mboka siko héritier Ibula disqualifié Fisto Frappe disqualifié bongo mutu na bozaka na ye chouchou de Gaulois kochaila makambo wana te yaza Gaulois yaza bato ba koluka poto te yaza Gaulois omoni mabeso ya bato wana nzambe abimisi bango na poisa baza ba Gaulois te bayande koyokisa fali mutema pasi yango mpe petit fali de bova bisia na mema bino parce que amemi bango te pourquoi faire ça incapable totolo bezaka ba difficulté à visa petit fali de bova sali dépense trop ateki mapangu pour louer salle Adidas Arena 2 jours ateki mituka je te forme monsieur pourquoi bozokanga makabo ndimangai c'est pas beta concert faut teka lopango ateki mapangu basangisi mbongo bato baka na poto basangani basala organisation wana batangela biso kombo ya producteur ya double Adidas Arena na tche mutu nga bakata batanga kombo na producteur yo arena ezalaka nani producteur yo arena to betela Google te na tout ni kaka bato bazolanda biso producteur yo arena ezalaka nani eno na biso aza mundele et puis na yeni kombo ni ya Ovo Arena nga na lingi ochaleti mbongo na lia ngo bawa bamona na ganyo na lie producteur na ya Paris la défense a mundele ya Ovo Arena na ABC yo fallait travailler sur son ba ignarté fallait travailler sur ba congolais na bino o mati produit mo boy ko mata po mbongo ko kite fallait travailler sur bongo te vous comprenez chef donc fallait ça sur bongo te siko na nyoso o ngabe na otuna zela nan orchestre munene boye bozui 23 visa bokomisa ngo victoire lokola Real est gagné c'est que bozala bino na force te bokomisa ngo victoire ndeni bino bosaka dans le silence bokomi kosala ba vidéo bato bakende nzela tiriki bokomi ezala bato bakende nzela tiriki oui je t'informe banani bakei nzela ya tiriki banani vidéo mami ilela akei na compte ya visa na biso ya 5 ans donc mère na biso voyager na visa ya fali basombeli ye kaka billet koko bayo tokomi na suka mais balobi bazo voyager en 3 groupes groupe aliboso ekendaki lobi nini mwana mobali ezaka ya mibale lelo rambo 2 rambo 3 kovoyage mpe komi rambo 1 rambo 2 rambo 3 eza nini ya kokamwa balobi groupe asuka ekende vendredi groupe asuka banani bamwana Congo mwa bamisicien mo ebele nazoloba na yo effectif bamusicien nga naza warrior oyo akotaka soki nayebi soki ezaka na musicien mwa Congo tiko otanga bamwana Congo wana akendaka États-Unis tete akenda États-Unis te mais moi je comprends que na bamission batikala na kini mutu babakisi kaka rizi ya gola kaka rize kaka donc bamwana Congo tu bango tu wana eza mensonge à ciel ouvert donc barépétition tu bamwana Congo basali wana États-Unis te on dirait barépétition tu bamwana Congo basali wana yembeli bamama Marie bayemba pati ya pamba
Fivette Mayamba. Lekechu. Oh. Magali Kongolo. Oh. Bobondela makasi vina bino za Yesu na kende wapi ye. Na kende wapi ye. Kotika. Fala me matina ba via quartier. Tomoni artiste à Kiti na France déjà. Tomoni Bolokoko. Papa Koufaki. Papa Pesio chance te Bolokoko. Quand on est comme dans Souka. Question à Bissou Souka Zali Boé pour ton chiter en la carte de bandes à London télévision. Tout le monde est artiste à Kiti, bah y a bien flair, mais pour nous motiver à ta, mon artiste dans ça qui est mon memi, pour nous motiver à ta quelques mots et encourager l'artiste. Dans le Bible, tant vous faites ça que la lobaki que petit fallait de beaux fois quand ta classe, nous on a classe à nous, il y a bleu blanc. T'es dans la ligne autant à combat faire. T'es dans autant à terre, à ça il fallait les qui. Autant à commander, petit fallait de beaux fois. Tant vous faites ça que la lobaki quand ta classe, nous on a classe à noir et il y a bleu blanc. C'est un métier à ça. Dans le 21e siècle, et puis dans le musicien, Lélo. Et ça, dans le musicien, photo, moi, il fallait pas me caractère. La musique, photo, moi, il fallait télémibou. On a une photo, il fallait que ça va catalogue, il y a ça qui est là-bas, là. Mais tu ne peux pas, on y a un petit avion, on me met ça qui le voit à kaka. Il y a un cirage, on dit qu'on a un téléphone dans ma bouche. Moi, je suis un Bon, ils ont interdit de faire rigoler, mais Masaki n'a téléphone. Normalement, chaque fois que ça me sonne, tu peux prendre une photo dans l'aéroport en Gilo. Faire rigoler, ça me sonne. Il faut prendre une photo dans l'aéroport en Gilo. Il y a un cas où tu me repères. Tabandoke, les amis n'a dit ça, bébé, azokende, bavage. C'est qui est intégré. Il faut que au moins 6 personnes. Vous avez aussi mon mouchoir, téléphone, sac. Si ailleurs, on dit dans ton magasin local à local. Et puis si le téléphone à ma boque, sac à ma boque, si mission frère, on se retrouver. Azanga bureau. Azanga bureau. C'est fini, l'histoire est envolée, c'est fini pour les Yongololo et les Mbangasa. Donc, ça Sony, Baluka, Basungane Kunabiso, Azotambola na sac au dos. Et puis, atingami nango bona téléphone ma boka komosi ma boka mi balé. Bo sunga artiste, bo sunga ta za tetia yo ke la kabino te bo sunga ye. Et ça la matam kete, ata bana mikio ba innocent ko sa iloko wanati. Ata ba gaz ma weto ko sa iloko ata me masaki me ma asima na téléphone en plein aéroport. Voilà, Torom Nasuka. Malobani na lobi na bouquet de fleurs wan. Torom Nasuka ko ba warrior, batu ba retenir ni na passage na wana kacha de bandes à London télévision. Batu ba retenir boy. Date ezaka mibale. Date ezaka mibale le 6 juillet na Lyon. Viki Jenny Mokonza Lyon. L'accès aux Mokonza Lyon. Nous avons fait sa information bien vérifiée. Totikali na 100 et quelques billets na Lyon. Les Warriors. Les amoureux de la bonne musique. Il faut acheter vos billets. Fali, c'est un artiste, un musicien qui fait la fierté de l'Afrique francophone. Quand on parle de la bonne musique, on voit directement Fali Poupa. On parle de la rumba, c'est le Fali Poupa. L'homme qui a fait propulser la rumba à travers le monde. Un garçon de Bandal, ou à mon avis, il a fait un poso, il a fait un Pessi. Donc, Lyon Sokozangi est à Lyon, on a une répétition préparative, K.O. Bordeaux, Boston Bababillé. Parce qu'il y a des gens qui ont été. Il y a des gens qui sont sold out, il y a solo. Sold out, il y a mon côté. On ne peut pas billet. Fali Poupa ou rien. Double stade de Marty. Opération. Moustiquaire. Drap. Oreille, tu roules dans le stade. Et puis, nous avons informé les Warriors. Campagne de double stade de Marty. Ok, ça, il y a un brasa. Nous avons même un brasa villois. Nous avons un fanatique qui a roga. Nakoya na bango Kinshasa. Boko monanga, boko talanga na betano. Nazoke le kota makina Brazzaville. Kolele la fumu kimbangu. Mokita ina bango azali Fali Poupa. Nzambe ya musique. Donc double stade de martyrs et puis stade de France 2025. Musique et Sili. Pesa bambote na batnos ba Rolanda, on a des bandes à London télévision. En tout cas bambote na ngebele na Coco de la Opéra. Merci beaucoup. Pour tout. Merci beaucoup à notre directeur le plus soif, Eddie Badia Tamote Mayanana Boudouga.
vie na ngai ya mutikili po nga nazalaka na quartier L baya Sam na quartier K si je me trompe pas baya modogoma campagne bavie na nga Alain Nzambe ndambu na biso donc nakoli na musique en tout cas vie na nga Edi Badia ta directeur Nana Boduga catalogue plus mami mutankoko azate kiani pia natika jalousie toyebi page wana Buriki TV eza ya yo tika kofinga Nana Boduga yo moko nde mutoluko kena bana na poto koma otambola kotika bana na classe falo tinga mwasi na bana bakene poto sosa mobala tambolaka na bana te yo koma otambola na bana mingi Nana Boduga asali yoni mwasi na wana micro na ye victime ezaka wapi po bachelo ye na liste boni buzoba boyeko boni kobundisa bato boye pwani tokomi na suka koka bawarrior voilà Manu Baki Vanessa mokonzi na nga Ejiki Tenge Cyprien Anjolo bobatela biso Fali Pupa venanga presse tukuzu noir mais beau papa maman Etika Songo triple brassard maman Etika Songo triple brassard et sans oublier Jano Louvoilou et Jonathan Louvoilou plutôt Jonathan Louvoilou la Suisse voilà Timba en tout cas ba warrior nyonso c'est fini bake ba memi mutu na visa ya Fali. Voilà, merci. Merci Koka Warrior. Voilà. Merci à vous. Vous étiez nombreux en train de nous regarder sur des bandes à London télévision. Oui, Zali. Émission Sensation plus et ça coordonné par Homos la noblesse. Voilà, aux Zaki plateau de Warrior ici Baki Koka Warrior. Restez branchés sur des bandes à London télévision. Vous ne serez jamais déçus. On se revoit à la prochaine. Bye. Banza London TV.